Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka nenga na bilo tosola kamikolo nyonso, n'émission na biso, nous voulons savoir 100% catch congolais. Bokoko ya mboka na biso, catch 100% congolais. Toke na poto te France te États-Unis te wapi te Congo. Pona nini catch congolais pona ezande sport na biso. Toloba te liboso na bande émission nga. Na pesa nanu baye basunga champion local na mweloko mwa bambote sala bien makasi bana poto tout na les États-Unis de Prosper Bakine le seul partenaire nous voulons savoir que Prosper Bakine ce qui dans le vie Prosper Bakine na bit tel père telle fille Chanel Bakine nazo ko bongo vie Eric Kitola mwana Belgique a tongo vie Eric Kitola kasi na lobi Edi Engende papa social Edi Engende papa social pe na bosa te ko vraiment mingi na lobby Brunette Lonzoka kasi na lobby boy na bosani kombo na yo to ba msu estimate ba na émission na nga moko te ya plateau lelo to zongeli cache technique uti ko sala ma fétiche mo mingi to eska ba technicien to kati si baptena ngamba makala mais to na ngamba makala te siko na minute yo to yaki awa na Kasavubu pona bientôt on sera ba image mo na ndeni nini bakatia baluka ba problème ba ikosi kotika patena bango ya défi soki défi nde balobaka nani ayikotika babi mettre nyama mettre nyama sur de nini mbote mettre nyama mbote papa mettre ndenge nini tomoni yo oye déjà moi elongi dai bandi uvimbe bandi kanda mais kanda pesa on kuna ya biso te mettre ndenge nini ba vie ba santé bon merci beaucoup santé pendeza bien bina nga pesa pena malamu mingi nana minga koloba te na banzi yo moko uta komona naza le pire jazete mais naza oyo batu bayebi oza oyo batu bayebi o batu bayebi o ayebi te amiluka point na ye o ayebi te amiluka point na ye ça dit que ngai bazobenga nga na komba mettre bidoze nyama lokolo loboko ouais lokolo loboko ouais mamona raisonner mettre taille tango wi lokolo loboko na raisonner mettre taille mettre bidoze nyama mettre bidoze nyama na ebité tokene malembe mbangu baba okota na place yango pour mettre bakatia basa tellement ebele oyo okoki kosenga pe ba défi mais okopona kaka lokwa yo babengo nyama okodi pe kaka nyama animal lion champion de Kinshasa okosenga défi pour ni ka choix champion de Kinshasa soki na yeko senga champion ozoloba de Kinshasa animal parce que azana titre na ye oyo mokile yebi mais natake na titre na ye oyo mokile yebi comment bakatie bazobanga ye bako confronter te ya mona kike baspire wana pa na ngezelo kote ya ona mona natala kike no ngai mettre bidoze nyama lokolo loboko na vai na komi na makala en tout cas bana makala esika bazana pesi bino bambote belé ozali maître katière o bino boyebi confirmé na longola soni na ba katière nyonso bana komi na makala soki na yeko s'affronter animal parce que animal azoloba mingi azoloba trop azoparler beaucoup akobeta batu nyonso mutakobeta ya zalité tout ça biloko mokandengwa ya on a lalela kengonzi na ye pona se discipliner animal na ye pona discipliner animal po azoloba trop o mutakobeta ye azate ye abengi animal ngana za nyama maître nyama ba bilo moko c'est-à-dire que nyama nyonso baliaka ete ye so aza lion ngana za nyama c'est que nyama talaka se nyama na kati ya forêt tous les nyama na bazaka na esika moko mais amiye baka nyama nyonso baliaka ete parce que ngai na koyo kokangamika na mongongo wenta la kokangamena na mongongo wana esika na koyo si c'est carrière na ye pe na ba roboto le titre ne wana to moni ba image to tombola ba pine otomboli na camion yango na zoloba ke pine camion c'est-à-dire que ezandi animal nde na zomema déjà pine wana animal amikimela na ye ponenge zomata automatiquement animal amata na mapeka na nga awa akomata na mapeka na ngai akobetama librement na senga akombanga na animal alibitre azala te inga ye je m'appelle alibitre azala te oui
mais bon pesa bino pe ba nini hein ba loi tokoza na règlement na biso na boyi te mais na lingi tout autour ya komba nga na ye na mona quartier moko te quartier moko te aya wana bomona ndenge lion na bino zo beta mapenza lokola mwana muke bon akwele za beta lokola mwana muke yana zo senga kaka na maître na ngai maître avocat na ngai ninga koloba ya te maître Piro koto zali wana tala oyo za champion oyo ya kolongolo soni champion oyo ya kolongola soni na ba quartier nyonso parce que toya ko beta mwana moka muke azo ganga kwa sa petit otiki ba titre ba attente ezala na tante ezala na ligue nazolanda bango nyonso poso na bani na animal na beta animal na ya kolanda su sibolite na kobeta sibolite na kolanda lisusu nani super anguluma pe ba titre nyonso mike batikali wana bakobeta manokola bana mike bakobeta malokola bana mike eza makambo na bino etali ngai te asi champion lokola mtalobi nalobi eloko te na boyi na ngai bakati bosaka na bobeta ngai na kufa lokola mwana 2 ans ndeka kufa kasika bapite na moto donc maître tukeno malimbi tosola makambo na attente na bino ya funa kuna nayebi ke ceinture ya attente ezali oui mais comme ça ndio occupé ceinture wana te so na occupé bango te parce que na attente moto azoloba te bana baza titre bavanda nye oyo azoganga trop animal esiko ozali conseiller fils na ngai esiko ozali oyo kanyamanyama conseiller fils bambote na yo vraimen misala mpo na meke nyamanyama po tokotela animal akobeta manoko moyiba bampule parce que na tante baa na titre baceinture na bango mais balobaka te mais animal oui azobunda bakomba na ye moki bato bazomona bato baza s'apresse ye mais koma alukaka bakatiere oyo baza fort te comme bakobunda na ye olobi na tomate pa lemba na ye te bango nyonso nalobi naso dresse na tout le monde ezala batomate ezala ba 5 chance nasala bapublicité na bango te ngande naza na mais okobeta bango nyonso bakobetama bango nyonso bakobetama parce que yaza na titre azoganga mais moto akosafronte ye comme tel aza te yango moni na ye na manager na ngai maître Piro avocat munene oyo asimbi justice na mboko esika oza bambote ebele yango nazoyebisa yo ke animal amilukela déjà trou animal luka esika ozomikimela mais est-ce que ndenge olobi koma tomate ka obeta tomate ya disciplinaire waluka beta tomato atalandaka bato na ndako nalandaki baestre na bango nalandaki baestre na bango baza bakatiere tout fait tomato ayebi mpe na minute oyo azoloba boye nyamanyama mete bidoze lokolo loboko ayebi mikimela tomato mikimela nayebi te tomato mivandela na yo na bibi nyonso bovanda nani nazosadresse na animal bino nyonso bango nyonso bavanda na tozala na mutu moko animal ata soki no jaune ndenge otaka loka kini testere mene bana no pa kote baosimbelela yo bon animal yo nde ozwa problème donc oui je m'appelle Mboka nalingi na rete bobo chapeau za songi nana songi pe na lubika vérité tozo ba image muke bomona ndenge nini bayi kotika lettre na bango pe tozo na plateau na biso à vous utatembea baba aletanga na ebiso yo kota na porte ende kokuta bazela biso koyebisaka bazela oyo si bayeki basite si leta biso baba na ya leta
Comment vous êtes dans Baba? Esilité, et donc bah ça les pas ya président finesse hein, c'est yo kende pas ya président. Vous battez bien na balabala yo kota kende. Papa oza champion hein, ni pesa valeur au na balabala te yo kota kende kuta na président. Convocation ça la té. Ngate. Ya moninga ba pina balola. Ah ba pina o ya balola. Voilà. Oh, tu y a que va danser, ma côté pour na danser ma mystique. Oh. Mais ma danser c'est ma bina ma boucle à loquet. Le vouloir que ma côté pour na ma solo que ma danser, donc ma réno côté. Donc le long est long il y a colo là. Bobine est à bobina. Ma solo peut à chambre dans ma solo à chambre. Autant que la pine est à ma musu. Qui peut ça long musu. Il y a un problème que chacun yo kota qui est pas président. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe Nakasa. Si vous avez non, mettre en tout cas félicitations, courage, mettre tout est matinio. On est le animal comme si félicitations, courage, on dirait bangila yo. Au moni tang basolo baké félicitations, courage. Au moins c'est que ebeta mi animal yangwana déjà. Oh. Oui, parce que batali ke boye batali catégorie naza nango, batali performalité naza na yango, animal banda botama na banzi bloka kolia malamu na banzi za la combat ngana ye. Ba commence à bunda à eloko te asala eloko te. Si s'agit ba spire na ye wana wazobet pa na ngai kota te na griffe du lion. Lion tsozo ba lion na kopesa nga kanda nazolo biso lion wana za ya ye pa na nga nazomona ngo eloko te. C'est-à-dire que tango batu bazo féliciter. C'est-à-dire que sire ezali. Sire eza parce que muta senga ka combat sans manager eza malamu te. On a ko s'adresser et pas animal. C'est-à-dire que fona zala na manager o azo permettre o azo ndima que na bunda na animal. Parce que animal pas ça na manager na. On azo senga combat verbalement bo eloko les se prouver. Zate yango moni lelo to ye ko tikela ye lettre pe bayambi yango yango zomona ke bazoko loba nangani félicitations courage. C'est-à-dire que félicitations wana ezande liwe animal. Mete to mo keli sisi na solo oyo to mona mingi ba awa ta ba to uti o mona wana quand bazolo ba balobeli ba bi club na bino kaka boya kili boso tiki lettre après bo bouchete to sisi yo po yeli sisi kana même club wana otiki sous lettre ya to bo kimate po o mo mutali boso ta yaki atali ka animal na msika atali paki atali ni ya so yo kimate papa nazolo loba boya oya yaki kotika lettre wana boyebi kombo na ye autorité de ring autorité de ring ya otika lettre na ye bomona ye toza club moko te ya otika lettre na ye na ndenge na ye ngai pe nazana conseil na ngai pe conseil na ngai papa fils esiko za vraiment ba mbote belé parce que mu pesinga makasi sala boy préparer zong sa boy kende boy atina na danger te po ayebi valeur na ngai ayebi valeur na ngai conseil na ngai yango moni na kozwa a pas conseiller naza na manager oyo avandaka lobi non avocat du peuple maître Piro siko zali zala déjà ko sepela o eza combat du siècle quoi ceinture et déjà ceinture wana ngala za noko l'autorité te aweli ceinture alebe aussi azwi yango te ngai na kobeta animal natala nazolanda ba combat nyonso oyo animal azobunda nazo otala yango na combat oyo azwaki titre na ye na tomate natalaki nyonso nyonso natali wana c'est-à-dire que animal oza eloko te biloko tu azobeta wana en tout cas na combat na nga fa travailler dire eloko te c'est-à-dire que animal obetama na pete yango moni ngai naza club moko te na autorité de ring yana bisaki autorité de ring te tika ye nanu te soki aza toa club moko fale tanga ye kotika pe aya pe na manager na ye zompoint ye kaka na ndenge na ye mais ngai eza na ba bureau na biso toza wana tout tozala ba norme ezali tala kaka avocat comité nyonso evanda tovandisa makambo
tosala makambo vak te ndeti nga naza bavana no bunda ta komba ya libanda po manager na nga pesa nga nzela soki apesi nga nzela te nakoki no bunda te na entraîneur na nga maître ninja lindula ninja kasa esiko ozali en tout cas bambote ebele esiko oza kuna po ezali athlète na yo oyo towuti wuta body santé wuta body santé wuta sa ninja kasa oui biso en tout cas ndenge nabosa na mwa moke po eza Ricky Bantu esiko ozali vraiment bambote ebele maître Ricky Bantu ye moto asalaka mpona kovaloriser bakati estime américain na biso awa mais osepelisi nga ndenge wuta esika ya ninja kasa parce que ndenge bisala grand quartier na Congo wana azali Shakira babima kuna wana azali entraîneur yazaka capitaine na kati ya body santé ngai nazalaki deuxième vice capitaine kuna entraîneur na biso bana kosimba biso kuna ezalaki maître Zorino boyebi ye maître Zorino siko ozali bambote ebele ozali quartier na azoloba vraiment oyo asimbi commune na biso ya makala yango moi nazoloba kaka na minute oyo po ezalaki bantu atuka kotika ngai te naza quartier oyo oyebi nalongolako fier nalongolaka mpe fier na kati ya RDC mobimba ngonga oyo ezali ya ngai animal azwi titre avandi nango azoganga efo siko tolongole yango na maboko efanda na mapeka na ngai po efanda na mapeka na ngai to se discipliner bakatier mosusu batikali. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na ebite to se discipliner bakatier o batikali o bazaka mbange bene na basenti na bango kasi tozongi suko tout ko bakeno mettre pesa na no mo message moko na bana poto ba baninga kati congolais mbingi ba o bafandaka ba otamo ba 1 na bango po pesa ba peu courage bata ba 1 message ni ko pesa bango contre combat oyo to bangi basela yo bientôt awa. Merci beaucoup na pesi bana Paris nyonso mbote sika bozali États-Unis Canada tout le monde o balandaka kati na pesi bino bana ba mbote na pesi maître Shaolé sika zali vraiment Showman Shaolé ozolanda penanga malamu kanga la machine de guerre tous les baviers oyo tobundi na bango bakati na biso na kati ya province ya biso Kinshasa oyo nazoloba boyebi maître Bidozer nyama lokolo loboko na pesi bino sali esika bozali bozala de cité makala Congo en tout cas boyebake bazwi kati na biso bake ko valoriser ngo na niveau ya bapoto kuna oui kuna comme niveau international biso pe tosila te tozo kosala toujours tozo komelori ya omoni mettre Shaolé siko zali osangisi bakatier nyonso nyama toko affronter tous les bakatier au baza et étranger wana so bakutani na ngai ndena kobeta animal ndena kobeta tout le monde pe bakatier Angola baoganga petro bakatier Angola ozoganga mingi bakatier Angola en tout cas boza pe na morceau di tous les bakatier pe baza na Angola na pesi bino pe bambote na bino boye bake boa pe na morceau di lisusu minga kolobela pele zate minga kolobela zate papa na kanda makasi na bakomba ozo yawo en tout cas tozongo sa kati congolais nelengi kati congolais zongelengi omoni soki bona otala kati papa ye vandi otala komba na bana na ye turo ezozonga bango balingi te binisa ezozonga banganga bakena na kwena bango bolakisa biso kati technique kati classique kati style sans fétiche oyelakisa ke no totombola honneur ya kati papa avandi mpe na ndako alobi non tika nakende place wana atala mpenza kati eyebundama na ndenge malamu oyo babinaka oyo basalaka baza na bango bakatiere me bakenda na kwena bango batikela biso tozodiscipline bakatiere nyonso batikali merci na tous les katiere nyonso bana poto message natikeli bino yango wana message maître nyama atikeli biso yango wana Bidozer nyama alobi ke alingi bilenge ya kati ezonga lisu na Congo peut-être atikelaki bapeti basala mais bomoni ke bo changer te boke kala ndenge moko bango bazongeli masolo nanu bapesa ngo sentiment epesa bino pe lengi bapea bazonga kwa ndeka ezalaka bana poto tu ba obaninga kati congolais tona beze azana manager animal pas na manager mais moi un abino ba debo cité na kawana ezalaka bien makasi pona katier pe a préparer lisus ko mbango makasi bino bat bo yina ba mai champion animal butanga boto la ceinture bo appuyer ezala bien makasi mettre numéro na yo na ba o bazala besoin benga yo ko sala biso bien. Merci vraiment avant na pesa numéro na pesa Poisa Raymond o simbi club à double force so za na besoin na mettre nyama na vandi na makala siège na ngezali avenue Kisanga numéro 34
là ce koye okuta double force c'est ezali là c'est mettre bulldozer azali oza Raymond na pesi mbote na pesi mbote na honorable na biso ingela photo o nazoloba awa bino mo boyebi naza kachero na yebani vraiment esika boza na pesi bino bambote mingi na pesi susu na maître na biso maître wow apesi bino bambote maître ndungu esika ozapena basalamu no ebele oyo ezali champion na yo oyo atombolaka bapine pasimi ferita komi na makala napesi maître kiro osoutenir maître bidozer comme il faut napesi mpe baoyo nyonso baza na komi na biso makala na bakomino etikali bosoutenir nga mpenza 100%. Numéro nanga telefone ezali 090 74 69 584 090 74 69 584 wana eza numéro na ngai soki pena boye bokozwa ngai a livement na bosani te koma mokonzi na ngai azalaka na secrétaire conseil principal na ngai mokonzi esika ozala na boye kotanga kombo parce que yo oza teni uniforme fo kobomba yo esika ozali bambote no vraimen ebele minga kolobela te mete 10 match randi bino nyonso bosimi double force bamarcelo otu nazala bango na kati ya double force nabosani bino te napesi bino nyonso bambote ebele papa Jean-Pi yo pesa nga espace nasala mpenza natia dojo na ngai po mokili ya eluka nga bamona ngai ve Jean-Pi esika oza mpenza bambote ebele na banzi nasuki na nga wana Bridge mapele maboko ya Nzambe na bite akomi na suka ona kata kyo mabanga wote na tiki aluma mabanga ne na emission na komi na suka kasi na kosuka boete soki na fungoli kai na ngai te est-ce que kombo na yo ekoma maki awa soki ekoma maki te seko soleil mabi makasi champelo kai banda utaki ba voyage ne botenga na kile bangola na kile bapi na zongi na sali mwa kai ya moke yango wana nazotanga nde bakombo bato ba soleil kitoko lokola ekirigo bichingo bila na lo bato na lo bate bana tu ya bichingo bila ekirigo vraiment na bi monsieur Paul mwana poto tongo monsieur Paul mwana poto tongo Erikitola mwana Belgique ya mwana pena bosante bien nga Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo dans bi tel père tel fille Chanel Bakine tel mère tel fille Brunette Lonzoka kasi na lobi vraiment Gelo Mokabi mwana poto vraiment balobi bana tout ya kapela bayoka Gelo Mokabi ya ngwana kasi na posete kobwaka président le fudu oya simbaka vraiment sport ya mboka oyo président le fudu alinga yango tina suka pe balobi Prince Kidila Manvungu MKDJ champion d'Afrique kasi na posete ko bongo Jerry le padro ya ngwana ma Jerry le padro mwana mwanda tongo balobi mota ba chéri Jerry le padro pe na bosete kubaka Amos Nzumbu pe Niklete Kapende kasi na lobi mio ya ngwana pe na bosete kuloba Chanel Bakine pe emetu kudi diobi maboko bank emetu kudi maboko bank. Joyeux anniversaire à toi Patricia Beledou de Nanyoyo. Joyeux anniversaire à toi et ça la bien makasi. Kasi na komi na suka émission na koloba na baki équipe technique na mobimba na baki Jonas Maza waljo yozike Benjamin Mosiboni ya musu to kobosa na ete ya lumusu la musu vraiment talaka yo ngala ba ke boy na baki ya lumusu champion de titre ya lumusu champion de titre ya lumusu lingomo ya mwana ko za penda amote beleve Pasteur Brondo Malika Berger Tene Bokopolo mama lili bwele ya ngoyo fouet na bosante vraiment na komi na suka émission quoi na bi bien au moins mwana 12 ans na banyengi ya mikolo famille Emba Mobimba pe famille Onyangunga Mobimba ngoso modo de la Minikamba motema ya ciao. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makamba ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana nga na bimisi soko timutu makasi nakokase yo ndenge nazokase baninga
na yebi ata makamba ceinture oyo mo connaît chaque fois dans la président pour aza président kufite aza pe na kata fédération bango ne ba pesa nga ceinture oyo ta que champion du Congo so ya mobali aza wapi. C'est moi la reine chacun na coloniser catch na minute o ata bobo ingai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu bachanga na bino te pona ko beta bino mabe o nga sibolite o edingwe moto na ngenge o bachenga na lipasa o nani c'est ça bandeko chaki amtetela nga na mtetela ti mais abi malgré sibolite anoko na nga na ko beta ye o mezate to welela kaka mukonzi po biso na mboka na biso do ko mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba sibolite ah. La reine Shakira et Yinda qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko Yanzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi dit ah no bela bango. Na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato. Ah. Bozo kachena na bimisi lobi boye ko tshena champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kachia mwa bimaki lobi. Bozo mateke bozo ko exposer bana bato. Mukona obama mtu na ring ezali ah na zo loba na ebi ke gouverneur ya mboka na biso zotala bona l'émission bano bachanga na bango moko akufa bachanga na bato oyo bato wana mikemike dia na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shaki akutu yo kozonga na cuisine po lambelaka bien olambelaka nani Misa Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasina na bunda na mwasi te mukolo wana baloba histoire akache kotikala ke sibolite na si akanaki mwasi wana obendenge nini. Champion du Congo, c'est Edingo. Fils champion du Congo, ezali Samson na Kananga. Nyoso batikali bayebi le Congo vote. Oya champion du Congo, c'est la reine Shakira Katelea. Ezali ceinture nanga na somba yango te, na senga yango te, na futela ngombongo te, ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira ndabimaki. Donc na kona posa ya bato oyo bazala mbongo na mboka na biso batela nga kombana Edingwe moto na ngenge. Ya edi o biso to bengaka icône de la catch naza considérer bino na fierté nyonso ke na ko beta Edingwe salité Shakira Keba oza mwana ngana bimisi yo général yo na ozo banda lelo na yo ba suna kombo général te so na yo ki na oluko tina pale soki na lobi o na lobaka yo lingi osimba lisusu moto na kozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpona ezoyinda tomatisi baeskalier ki Edingwe ayebaka ke atia ceinture yango ajete ozokope ceinture fo kotia yango aje nayebi te soki adaye nango bie po asala nango nini na minute yo ceinture oyo nga na yebi Edingwe wana nga na yebi na ngango te po Edingwe na kobeto mabe ngane na tosaki ola ngai Edingwe na icône ya catch. Si bango ba décevoir ngabe na bomi catch pour fungula ya catch secret ya catch tu eza na ngai yesu nani lobate